mesdames, là, tout ça, la vlog, toi, nandako, tu passer journée ensemble, na bino, na yako laksa bino sentir nanga, parce que ba tebeli ba tuna kinga la rose, sentir eza koma, sentir eza nde bomoni yango boye, e kangi yo na se ya toloti, na se ya libumbisika oyo, bibon e biso na se wana, e ko finango, po bosa na teke la rose, a teke ka ba sentir, et ba sentir eza partout, na postara partout, partout aux alliés, sentir eza na près 50 livres, 60 euros, donc voilà. Voilà, to bandi journée na biso, déjà na sala ki exercice na ngai, et na sokoli déjà, na sokoli kelisia pe, to tika la kanga na kelisia na batongo comme ça, ils étaient vers 11 heures comme ça, na bi ki ok, M ça repassé ki bilamba, même si ce tika la ki a kelisia na kiara, et wana nazo repassé pour que na longolango pour comme dans le lobby qui nga vraiment la semaine encore sur la 3 machines ou 4 machines. Donc bilambe tunda kana ba armoire et la toujours que son na bilamba na armoire et ça la repasser pour et ça la nga mutu passe so ça ki ba il faut ba lata il faut ba bima donc ça nga te na linga raté ko repasser sur ça qui dans linga bima na linga déjà que bilambe déjà repassé au sokoli aux bilamba à part sema yanga moko ne na comment ko repasser sur ça qui na bima lol mais sunute pardon, ça les comme belé. Voilà, tu aurais passé bilama to bon son nom être pour sa journée au Ranabino ensemble. Après aussi ça courait passer na quoi ko pangusa mais ça nanga sala manger comme moni kiza vitre ta sur les poussière à mukie salita mukie et mon na kamakasi pour que eza vitre bobi que vitre bomba salité té donc voilà après on na quoi ko nettoyer bien pour na kolongola salité mais ça nanga oyo umeli na kasi ke ezalanga matata na ko kopangusa kango mais eza vraiment facile so na kisi ya bien kopangusela yango eza vraiment facile ezalaka nde mosala soki bana balie batache babiloko ekangami na mesa nde ezalaka mabe wana ifo nika ifo longola mais sunu te ezalaka vraiment facile na kopangusa donc ifo pangusa ozwa vraiment tana ya kopangusa yango na se na kati na pangusa yango mpe na kati nango comme bozomona likolo nango pour ke engenga sunu te omona bamisapi ya bana nde basimbaka ntango bazolia basimbaka partout et tika kamisa puis donc voilà après on a ko nettoyer mesa nanga na nettoyer pe so pe na chaka ba accessoire nanga na mesa pour que ba poussière nyonso seulement elongwa comme boyebi ke mikolo au moins mo et comme ko bima mo ya kana ba nzinzi et ya kana ba poussière donc poussière comme ageloko pamba muke ka il faut pangusa il faut olekiselo ko pour que ba poussière wana et longwa biso na ndako après wana na kwa kokota sikona sana manger nde bomoni sana manger nange comme vraiment clean après on a quoi kokota siko na cuisine na lia kité nga linga mi ko déjeuner vers 12h 12h30 comme ça ko ka kolia na tongo te donc na tongo za la mingi fona sala exercice na ngai donc voilà après on a quoi ko sala déjeuner na nga na sali maki na nga na tiango mix pepper wana ya rouge ya jaune et na tiango saucisse donc voilà et dans des cas de maki par jour comme boyebi que dans toute l'opération maki eza vraiment protéine moko makasi ya kolia donc aux a biloko boye biso ke folia netinga ba isenga ke fona lia mingi protéine parce que to balongoli yo ba graisse ba protéine nyoso ça la kalokola ko si je peux dire ça aux allez sur na protéine mingi te donc voilà c'est ça que boye biso ke folia mingi ba soso ba misuni olia mingi maki donc comment ça la vraiment fort ya kolia maki chaque jour parce que nous avons vraiment trop fan à maki te mais you know, on a vraiment obligé à coller pour nous causer sa protéine dans nzoto et boye binga na café ma belle nga vraiment café na ko vendre la journée sans café mon café bima na nzoto na café za bien te
mais namelaka verre moko café ya na 24 verre moko seulement café là na commence la café na nga moko na ndako parce que kosombaka ba 7 livres na balinga pe mbongo trop donc voilà on a sali café na nga et déjeuner na nga c'est comme ça comme dans la kisibino donc plateau na nga plateau ya temu plateau is really good I like it. Et là na kindesko kolia boyebi ke nazanga moko te naza na makopa yo nazona ndanga sima ye na kolia makopa na kolia c'est la ngo jete bomoni na matina kiti donc ye vraiment ba ke to kolia no ensemble ta na pesi ekutu te na ebisi pete ko bon appétit non mais ayebi ke no to lia kana mama ensemble donc na choix te wana to ko déjeuner na kilisia ensemble déjà lia ki ya ye kasi ko la rose lia libosa mwana déjà lia ki mais biloko mama ezala ka kitoko koleka biloko na yo donc on a toujours lia azolia pe loko mo na zo ofaye ke kilisia mange donc on a ofaye akompe ko bina lol elenge kolia o donc to na siso lia na zo mota na nga na kota na phone na tala ba email et tout na tala Facebook YouTube et tout après la monique kilisia communauté ya komozo o ezali eloko to lia ka komo une fourchette akomi ko so fusheta sakana ono kilisi na pso telemante me kilisa salinga kana telemana na chote opportunité ta ka kotika fusheta za jeté et na telemi na sengi nzambe merci na déjeuner très bien wana ko bomoni ki nazolia na déjeuner na sentir na ngande na latiango bongo eko edenga na sala misala na nga ya ndaku eko edenga libumu ndange za la toujours serré sentir za na pona ko serré biso libumu ata oza muto osali sinzoto oza na muto osali sinzoto te sentir eza pona biso nyonso to pona ba papa pona ba mama menga na betaka mingi sete pona ba mama ponga moko na za mama na yebi pasi wana kozana libumu donc somba sentir na yo bongisa nzoto na yo mabe to somba ka bloka kolia to somba ka bilamba pourquoi pas sentir oza ke ko bongisa nzoto anyway nga nazo lia na ngai na bikilo na ndama makoso parce que ça fait longtemps que to lia makoso donc wana nazo sokola makoso na ngai très bien biki makoso za ka moi salité belé azaka na mo ba poil donc ce qu'on ni kaye il faut vraiment qu'on soit tana yo ya ko sokola makoso na ngelo ko na sala na sokola makoso na nga 4 fois, bien 3 fois comme ça, 3-4 fois comme ça, la maï normal, na zone kango vraiment très bien, nous avons na pona kwa kocha encore maï à moto kaka yango moko na niki pour ba salité nyonso ebima après wana na kwa kocha o ezali vinaigre, OK, pour que makoso na nga vraiment été là pour nga linga kolia makoso mikuwa nga vraiment na vandela ka mukuwa et na linga question na vandela mukuwa na nga fona za la cirque na nettoyer ngo très bien pour que dans liango penazala à l'aise donc voilà wana na nettoyer comme moniki makoso na nga zaki na couleur à chocolat donc couleur à marron et là a comme la couleur moko vraiment clean a comme vraiment bien nettoyé comme moni donc zoata na temps on nettoyer wana na boaki mai oyo na chila ki vinaigre et na ti makoso na nga na nzungu talanda zonginga makoso oyo na melina soyi donc comme obi ki makoso batokisaka azaka makasi maintenant tokisa makoso kana maite oui tokotia katikati ya litungulu na biso tokotia ai et tokotia tangawisi ya fresh pour que makoso na nga tango etoka na yango ekota vraiment na mikuwa esalaka ntango ozolia mikuwa makoso o donc nga na komisa mikuwa makoso poussière tikela na commentaire na se yo po komisa mikuwa makoso no poussière lol nga na komisa oyo yanga poussière baleve dame donc voilà après wana na koya kotia oyo ezali tangawisi comme na lobi tangawisi na nga pe ya fresh na tie ai na tie tangawisi na tie litungulu et na koya kobakisa encore ba bouillon mususu oyo tokomona nga na bino ensemble
Après kotia to basaisonement o bomoni nakoya kotia mai na nga ya moto ya ketchup na tiongo na makoso na nga e na mixango comme ça e tokokesi komatisa makoso na biso na moto comme boyebi ke makoso aza eloko oyo azalaka makasi il faut vraiment alemba soki makoso alembi te na koka kolia te biso tozala problème ya minu comme ça tokoka te donc natiki ye sikoyo atoka alemba et après 1h30 comme ça makoso na nga alembaki mai nyonso ekitaki e wana naye kosala sikoyo sauce ya makoso na nga vraiment simple comme bokomona na kotia mafuta na kotia mafuta mingi te parce que makoso deja boyebi kazalaka mpe na mwa mafuta na ye talaka yo moko na nzungu no ndenge makoso no azobima mponga alinga vraiment makoso trop mafuta te ça dépend na yo na ndako soki okolamba yango koma e la natie mafuta na kikalungu e nakoya kotia ndembi e natie mpe matungulu comme bozomona pour ke nakalinga e nakosala sauce na nga makoso nde bozomona video ezolakisa biso yoka chunga olamu namona elongwalanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi ye namona olamu yo osalele libota na ngai ye Ok ma belle, wana vraiment zala sirke tomate na yo oyo kalingi ebeli donc ocheki yango mwa mai ekawuki ebeli parce que makoso na yo eza deja ya kolemba ko bomona makoso na nga deja elembi donc na possibilité que donc tomate na nga ezala tomate ya mombesu il faut pas tomate na nga ezala ngai soki eza ngai ekolembisa nga makoso okomisa yango potopoto makoso il faut pas ekoma potopoto et après wana naza sirke tomate na nga vraiment ebeli nakoya kotia yango siko na nzungu na nga ya makoso comme bomoni vraiment makoso na nga ezomonanake makoso ya kolemba bomonake poso na yango aza sembe kaka lokola nga moko lol donc voilà après on a mixé yango na nzungu pour que tomate ekota partout na bakisi mwa mai pour que makoso na nga na tomate esangana sauce ya tomate ekota tina kati ya makoso esala yango sema yami botalaka nde sauce yango esalamaki vraiment sauce moko toliaki yango vraiment toliaki nasini toliaki apo wana na finiki makoso na nga natiki yango sikoyo ebela donc mpona quelques minutes wana eumela esu te mai ekitaka mwa moke e bana basenga nga balia gâteau ya banane donc voilà wana na bina salela bango gâteau avant que bazonga classe parce que bana oso promettre bango ekomaka lokola nyongo lokola kiliani ekomaka vraiment nyongo wana na bina beta déjà pâte parce que ton entier makona likolo na kotelema lisusu te voilà vraiment simple okosala bana na ndaku bana balie na custard ezaka vraiment bien là natie des bananes et natie des maki comme bomoni et nazo mixer ngo vraiment très bien, faut bien mixer pour que ezala te ke ezala bambuma après komixa ngo comme bozomona wana nakoya kotia na komixa ngo sur machine on obeta cette machine ya Shein balebe da machine moko vraiment très bien après on nakoya kotia o ezali beurre nanga donc beurre nanga na tika ngo na micro-ondes et na micro-ondes comme lokola huile et na kotia ngo na mixa ngo encore comme bomoni wana et nakoya kotia o ezali milk donc voilà après il faut mixer, il faut vraiment mixer hein, pour que biloko na yo ezala te ezala na mbuma et tout donc vraiment simple au sali gâteau non comme ça bana ba sepeli na ndaku donc voilà on a mélangé machine où eza vraiment très bien après on a nakoya kotia mungwa et nakoya kotia baking powder comme bomoni wana et nako mixer encore comme bozomona vidéo ezola sa biloko o tozo salela.
voilà ma belle wana tokomi na suka comme bomoni to mélanger vraiment biloko na biso bien bomona ke pâte nanga eza na mbuma te donc vraiment bien so eza na mbuma parce que banane anikamaka te ke akomaka potopoto makasi te mais bomona ke pâte nanga esi mélanger très bien après nakoya kozwa sani nanga oyo nakosalela gâteau nakopakola yango beurre comme bozomona okotia pe huile so oza na beurre te me nga nalinga toujours kotia beurre po epesa yango goût. Après nakotia oyo eza pâte nanga ebimi comme ça et nakoya kosalela oyo eza machine nanga oyo machine oyo esalaka nyonso j'aime bien vraiment bapesanga vraiment cadeau ya bien donc olambela yango nyonso e okosalela yango mpe oyo ezali gâteau okosalela yango mpe lipa donc voilà. Après naye na nzungu mpona kolakisa bino oyo eza sauce na biso ya makoso ndenge ebimi bino bomona kaka sauce oyo erate te donc honnêtement sauce oyo moto oza na ndako okosa kaka otali sauce nanga olie fufu otali sauce nanga olie fufu lol donc biloko nanga ebeli e wana naye kocheke sikoyo gâteau na biso il faut okotia toujours lutu ou bien mbeli donc wana nakotisi mbeli namoni ke mai eza nano na kati mwa ebele natiki yango encore mwa quelques minutes après naye kobimisa yango là comme bozomona nazolinga sikoyo nabimisa yango pour ke epanzana te ezala mobimba ebima vraiment bien comme bomoni lisse et tout et là naye kokata gâteau nanga ma belle gâteau oyo erataki te vraiment nice alaki bana basepelaki donc basengaki ba merci meka gâteau meka créer moko na ndako kosomba pe eleki biso mingi to créaka kaka on sait jamais ok donc voilà merci beaucoup les belles dames eloko ni esilaka te journée nanga c'était comme ça journée moko vraiment occupée comme bozomona wana na bina lia fufu na bisa fait longtemps que na lia semoun ça fait longtemps qu'il sabi eh mako pati mange bongo invité nga te botanda obeta ngo kara donc wana nasalaki mpe ngai moko vite fait me nalakisaki bino te parce que caméra nanga batere esilaki désolé naolia makoso nanga na ngai na semoule e likolo nango nalati ceinture pour ke nalia mingi te ma belle semoule oyo nasilisaki yango te nzambe azala na biso nzambe abomba biso tokutani mokolo mosusu kobosana te koaime kozala abonné bisous bye.